Congo Check Check TV, Yasibo Mutombo. Congo Check Check TV, Yasibo Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la canon bambote na bino partout place bozwami na profiter na pesa encore mbote na mon patron mon boss Papa Sibu Mutombo bambote na place ozwami pourquoi pas na Freddy Chibango Ajetrada patron des patrons bambote na place ozwami na Hercule Banvoit tout bambote na yo na Freddy Lufulu abu consolateur de cœur brisé depuis France bambote na yo papa place ozwami kaka neto mesana ko sepelisa bino na kati ya Congo Check Check TV le lot ozobeta bino histoire vraie bino mo boyebi tant to beta ka ba histoire na biso tozalaka na batu na plateau na kozala ngamo côté na plateau histoire na biso ezali boye ndeko mombali moko abengaki nga à partir ya Canada na Montréal alobi nanga Darling Love meka un peu nanu kobeta nanu histoire oyo na bandeko nazoyeba te na sala nini histoire na biso ya lelo ezali boye ndeko moko azaki na Canada aye koya ye aye kobala mwasi na ye awa mwasi oyo ya kobala zala mwasi na ye avant voyager kene Canada zala mwasi oyo ba vivana e awa quelle fidélité allez tango akekuna abundine mobali abundaka azwimbongo akitiki ayeko bala mwana mwasi wana abaliye tango ya bali abisi azoli ependa ko abisi mama yo tikala awangana kende na soigner terrain tango abia soigner terrain to ba sale ba démarche pour ezate ke mobali so uti poto ayeko bala mwasi bakenda nzela moko ezalaka moko tikalaka atiki ndeko mwasi ana kin pendant 2 ans na pendant 2 ans wana yo moko yebi mwasi babali na mbongo aza na alliance babengana ka basololaka na bango allez na 2 ans wana mwasi albane ko bima na ye na bamibali na ye mususu nzamba lalaka te mwana mwasi ayo koma na zemi atamboli na hôpital ya Kinshasa mobimba wana ne mombali azo expliquer ngatambo na hôpital ya Kinshasa mobimba zemi boyo olongwa abia zana eloko osala te mwasi libala bapesela mbongo abina na choite bon loko pe batu mususu bakokala bango pe kokosa te aokoka te po ata lobaka kosa mba déjà tiki yo 2 ans yo se retrouver na zemi mobo ya 2 mois est-ce que ça possible c'est ça été petango mwa mwasi wana azoyebisa mobali ke azotambwa na hôpital zizeme ezolongwa te ne bande non ayebisaka mobali ke nazobela ba malaria ezotungisanga mbongo abanda ke kotambolela na hôpital eza mbongo ndeko na biso azotinda pake kolongola zemi tala nde nzamba salaka makambo zemi mpe boyi kolongo metiti masoko koki kofongola balandi nyonso ya Congo Check Check TV bamona ba invito na zana bango na plateau o lelo toko débattre na bango sujet oyo ba pesa no ba point de vue na bango na ba conseil et pas ndeko na biso mobile pe na ndeko na biso mwasi ndeko na biso mobile abi Darling Love na ebité na limbisa eto na limbisa ete Metiti ma j'espère besoin na ba invité na nga on a mon na plateau o toko sola na bango sujet o na uti ko pesa na banda vraiment bonjour Jerry Kovetox. Bonjour Darling Love, bonjour bandeko nyonso bazolanda biso na Congo Check Check TV ayemoko boss Sibu Mutombo et puis Metiti ma coordination mobimbo esimbi Congo Check Check et puis na Freddy Chibango Ajetrad, bonjour. Ok, merci beaucoup. Jerry Kovetox, yo déjà sur Sambo Lamba Kato. J'espère que Darling Love Nini sous. Naza vraiment nan de collaboration na plateau. On a autant à communauté ni moi quoi se présenter et ça va bien. Bonjour. bonjour. Nayebi ke bozebe bo landangai Bolandanga partout ezana diabitambo la ningami babenga mo sakingo mwambe wana kombo na reconnu. Ok, merci beaucoup Nadia. Nous allons répéter encore sujet oyo pour les alara. Msou baninga dia si bavane babanye mission. Msou soye azoye bateke
ebandeli nini ako comprendre te sujet na biso ezali ndeko mobali moko aza na Canada na Montréal atikaka mwasi na ye ana kin to ba mwasi na ye pene bandeli na ye ya vie atikaka ye ana kin ye azalaki na Canada ale kaka ndenge ezalaka azwi pe akomi pe na moyen pe na capacité oyo akoki koya kobala ndeko na biso mwasi afuti billet na ye Kinshasa sali nyonso ndenge vraiment boyebaka wana abali mwasi na ye vraiment akei atiki mwasi ne awa lukeli ye ndaku ayebisi mwasi na evandanga na ke kuna na bongisa terrain ko bongisa terrain za ndenge ni na ke na salele ba démarche po azaki ke ayaki nano bala ye acha ye na ndaku ebongo ake ko bongisa kuna po ye azwa moyo ya kumata yo mo yebika ba démarche ya ba potango ndenge zalaka 2 ans atiki ndeko na biso mwasi ndeko na biso mwasi patika ki na sima abande ko bima na ndeko na biso mwasi akomi na zemi ndeko na biso mwasi ne bandeli so mobali abengi ye moi atiti de chanter na téléphone bala tuni vraiment eza nini oh non nazobela boye ndeko na biso mobali tellement linga mwasi ne trop tala degré fidélité azala na mwasi na kin to ba mwasi na epena ya bomwana aye pa baliye tango ki bongo atini pe mbongo mwasa zwa traitement ok mbongo ya tinda ke zaki mwasa zo tambola po luka moya ko ki kolongola zemi wana nenzamba kaka nenzamba sala makamu na zemi boyi kolongwa mais siko ndeko na biso mwasi azui courage aye ko avouer et pas ndeko na biso mobali ke azana zemi mobali alimbisa ye abokole ba vanda ababokola kaka zemi na ebite par là je ris comme tok soko ki koloba nini attaque mobali eloko bongo vraiment ikomeli. En tout cas, papa na biso zolanda biso ici kozali vraiment li solo na yo c'est trop triste. Na moni le rôle ezapa nanga. Ya moni mama bolingo ngo ya mystique. Mama bolingo eza mystique, mwana mobala batu. Alongwe ba mbongo ba kayu oyo. Mamba sala kuno yebite. Po musala poto ngana loba ngwe leki ya Congo na pasi. Basa mundela salisa mutu musala moya makasi vraiment malgré azora mbongo bien mais mutu abato longo afuti bien na ye aye ko bala yo ndenge ka bobenga bango ba ventire mi bala poto ba ventire kaza mobali nini oyo bazalani na kina kenda pa zongeli oui siko tala ba mambo donc fallait yemba pena ki mwasi na nga bo mwana donc yo mwasi na ya bo mwana ko beta lisolo na ye na bato koleka sikoyo otikali na sima et puis darling ngana zanga ya kolia mena zanga maloba te moni mwasi wana mobali wana oya bimina ye wana abandaka ko vivre na etie wana pasaki na kini donc abandaka vivre na 2 personnes avant no ya wana voyager tela momi aza mystique momi aza mystique na ndimite ke za jomo ya par hasard azuye kaka boyembala moko betazol pe penzemi te aza mobali moko ya kala baboningo mo ya kala o soka lobele boya ko se ressaisir te sikoyo et comme niveau azemi et puis tala mutema mabe ya mwasi wa kutana na nyoka ozo senga mobali ngana mbongo olongola zemi croyant que a soigné maladie ozanango tala niveau et puis ndeko nanga quelque part totika biloko wana moni ko komisa mutu mobimba koma ya yo fali yemba eza facilité oui on l'a tsaka alliance mais obuzwe lienda ku opesier avanda ato chaki baleki no bazalana ngasa ni kama kamona temeka zane mwasi mo ya mompono botika ngana lubango mwasi mo ya imika mwasi moko ya partout comme tox na katiote achele baleki te to bazala na confiance en mwasi en 100%. Yango wana te yango na muninga la kisi obongo achele basi batu ba surveiller kayote mais au sale bongo ce qu'on ngande ko mobali na lo banenini il fallait pas mbongo no pasi il fallait va na ona poto bien na ya pasi il faut va na ona poto ozeli ba no sale no makambu oh to sala pe sujet mo ya bongo ozeli po sale le makambu comme prep na boye ndo balie ozioke na totika ba erreur wana bana basa Kinshasa ngana koloba yango bo excuser ngana bité so ba koma plus 18 génération soif. Donc tout le monde a lingaza na temps, tout le monde a lingaza la boye, ba mère na biso kala, bazaki mon papa ko ke imitation. Pour que maman moya kala bote kana papa moya en face c'est ça moins rare. Comme toi qui n'as pas wana ba mère na biso kala, lelo boye, muto azama. So lelo ça ni kindume. Comme toi kala nanu, e bien ça nini. Otiki moi si pendant 2 ans.
ba sentiment pezala siko eseni na kondima kutu osala ngona téléphone diabolo balobaka soki ya téléphone na ezaka diabolo pour ça na esila ki okelo kozwa zemi ya mutu musozi obebisi d'abord darling oxi tata na mama no bavandaki na feti na mukula libala babeti kinzonzi oxi bango soni oxi bandeko nao soni oxi bana quartier soni omoti kosali soni ya libota siko azo senga ozwa et puis papa na biso moningo leki olobi ke bata elo likamu nga Jerry Cobedex na lobi toyeba kopona moi si mususu ko kopone boyo OK diabolo ya vie nao franchement moi na moi ça na diabolo ya vie ya mwana mobali wana Cobedex na ozongela yo na lobisa pe na ndeko la biso za mpandi na ebite eloko ekomeli ndeko la biso ya mwasi na ebite soki ezalaki yo olinga kosala ndenge nini En tout cas, Nanina Lobarabo, merci pour la parole. Nanina Lobabo. Moni likambo soki mutu, alinga boya mutu. Ah, alors lukata benga mutu, aleka lango quelque part. So comme on leka boy. Fais ça azara na posa mosne. Oh. Oui, so comme on intervenir boy, azara na posa mosne. Eza bon. Ah, yona Nina Lobat. Na lobi na teke abengyo Darling apesili solo azaki na posa luka solution alele ne ka mwasi nai siko ngapelo ekamsa ngai Darling ya ekitasa so ekipe mobali asala kape mobilo anzote sala boyo oye pinotiki mwasi kabo ponga pe amona badika msusu akiti boye pou atiki pe momina na bo siko yo yeno kitasa bo otike lo te feza pe elo ne pesa nango te darling omoni bana basio parmi bana basio bazo bebisa mukili ya zana kati mais franchement donc pour na ye il fallait Jonathan ayaki acha mona mwasa na zemi po makambe simbate po bacha yezemi te zela po bacha le lozem pa garçon na te fallait mutapota cha yeno zemi ni solonga za abalaki siko yango na lobi bazema ngoko matamo na ba poche donc na uta poto bonga zaina na poche oh là là ndeko na omoni makambo zo loba ezola kisa image donc moi na mwasa ninga sali bongo yopo lobi okosala ngo mais oui na kosala ngo te mais aza mobali na ye aza mobali na taka balaki ye aza na droit teze il fallait oui kasi aza mobali na ye aza mobali na ye na teke ya kokaki te yango pousse ke oluka libanda tango oloba il fallait acha zemi Cobedex na ozongela tango oloba ke il fallait acha zemi ko cha zemi obi eloko nyonso ezalaka na temps nango ezana programme nango neto viva bona bolingo e ko sa pe bo mosto mbali babalani boyokani papa neto boti moko o boy ngapo na bota sumwa na ngafa ko kisa 15 peut-être ya linga kinanu ala kisa mokili honorer moi sina ye ezate ka o meme na poto po acha zemi na ebite parler soki ozolo Darling moi zemi femme on ba chozemi après ba meme opoto na abalié ensemble neni abalié azada na ndona mais yo lobi ke na lobi boy Darling moi dizemi écoute à jour moko écoute à 2 jours et 3 jours écoute à jour moko ozo lobby écoute à jour moko sikoyo yaza mwasi nae abalaki ngona kasi ki makangu ngakuna kasi ki makangu pona ki makangu kutu mobala hotel ozemi boyo muto bali na mutu ebele ya pardon wakata na malobate ebele ya basi oyo tozomona azane kutu na alliance pété aolanza bana bonga mutu babali na bongai pourquoi pona zolanga zemi mobala ye nae siko Mama Zela siko yo yebisanga okondani mwa batu poani yo Zela muso asungi yo na comprendre place ozali donc moi na mwasi wana type papa wana balaki ye posa na ezaki zemi donc zemi ngolo ozaki nango posa ba ke tiona moto yo apeseli mbongo te est-ce que c'est normal makambo lo ba wana akoki ni makambo sana akoki te po yaki asala ngote akoki te Darling yango moni ba fille na biso ki chasa bolimbisanga eza rare na génération de to okende obala mwasi aza na mwana te to obala mobali aza na mwana te omoni makambo tantino alobi yango elaksi donc ye babota ba aussi te ba eza pona bongo te na oloba ngo boye eza pasi génération oyo donc génération bakoma do zeme nango aza mobali nanga to bota na biso nde yango ya azoloba mutu abali yo te ozokende kondima ko yamba zemi na ye
abalaki ye mais siko topesa faute ya nani yo moko bali mutu okoki no makambo te Darling yo ebisango oza mwasi poto akoki oza mwasi eloko ebomi ndeko na biso ya mwasi eza posa ya nzoto emonani mpe asalaka yango na moma azemi ata asalaka yango depuis kala mwana mweza kala na ndenge nini ekotaka jour moko okosi papa na ngai omoni makambo ozala na biso ngana na vie na nga moko autai mikili mama ya bana na ye na kotanga komona ete mama bana na ye atika ye na pasi na bana ya mikolo baotanga klasa bana pembe jo pembe boga akenda mikili na opesaka mo indisi mo mwana asala clip na Fally Ipupa obike viona ya kini pozwa mwasi na ye ya bomwana na bana na ye obike vena nga kuta penake bachaye na zemi pina chaye zemi capitaine soldat obike na mwana mobala vandi azolela na bitika soldat aza bolingo aza droit bolingo te toyoka na mama viona avana na se azolela oloba mwasi na nga bomwana na osa nini sur ba famille kwa bebiso ba géri boye kapinga mwasi asali obongo. Et puis, tout est dans la musique, fait des comptes. Bible et l'obini, bino ba chrétien, nga ba chrétien te. Orobo ya moi sinon na momani. Après sa réponse. C'est dans la momani. Moi ni marama ba Bible, quand les mêmes Bible na l'obini, il faut pardonner. Il faut pardonner. Oui, na Bible wana kaka. Omoni. Quand Bible. Géri, olobi nanga na Bible. Nanga pe na memio ga na Bible. Quand les mêmes Bible na l'obini, il faut pardonner. Il faut pardonner na moment ekobo. Ba lobi okobo ya mwasi na yo na moment ya ekobo. Allez, bino bakisi il faut pardonner. Vraiment ba chrétien. Merci ne beaucoup la mukili. Nga ba chrétien te. Merci beaucoup Matiti Batozo chité déjà comme tox attaque mobile conseil ni nozo pesa na ndeko na biso mobile pona minute oyo po azaye pe mwasi na yo alinga mingi. Moi si ok mboka mopa ok luka po zongi kaka côté wana ezaka faire te conseil ni nozo pesa na e pona minute po ebisinga bi Darling koko boneza pasi pe na moi si nini c'est na moi si moko boye yo mo ndolo baka moi si oponi na nzeta kombo okabwani oyo kano pasi te mais ye mo pena yebi moi si na e parce que loka bongo ekomeli conseil nini ozo pesa e en tout cas ngai ngai nzambe batu nyonso bayebi ke conseil ni na pesa conseil liboso na bana na mwasi mama lokola yo posa ndoto etonda yo lokola yo zaka na patience te so sali 2 ans okufa merci beaucoup mobali wana atikala na yo lokola pa che ozemi abande na bide abande la kopesa mbongo na zemi na yo wana abala yo conseil na pesa ngana komeka kuti ko sazarde te ndenge lobiano osenge pardon soki ngai yo na osenga pardon te pina olingolo bango te na tika ngo leki bongo na mifundeli na mitiki et non que pardon lokola tanti na biso auto loba que le pardon soki nebo ba le pardon c'est une puissance qui libère pardon ngo oyo bino ngo la sabatu ya ekobo na yebiti donc mama continue na mobali no wana oyo apesi le mbongo ta chiozemi bino baba seki chasa musana bino yango wana mwana mobala bato abo manzo tata na kichasa Darling o mono tiki mwasi na ndako kaka mwana moko ya enfance azanga tina abima na mwasi nao donc tozo comprendre te na yako pesa ndeko na mobali osalaki mabe makasi il fallait poser mbongo no pasi ya kayo lokwa bayana nga fioti ngoma ndenge bavani ba mamba dongoma na poto wana bazo luka bazo pesa na makanisi il fallait pas uzwa mbongo wana oya ko balela mwasi il fallait sala maele otantino alobi chaye zemi apo bengisi na poto obaliye apo bengisi na poto normalement il faut comme bongo to comme na système ya film américain oleki na drogue boye minduke ezotala boye minduke etala boye oleki na mbongo boye eza sute opesi na muninga boye ya mona bonheur yo tika la kolela po na yebi ke garçon na minute aza choqué makasi na yebi ke bolingo muto so mesana ki na epoka bwana eza passe mais soko ndimi kozana na mwasi wana un jour omoni mwana na boti wana ondima no yebi ke aza ya yote ya mibale bobota na ya misatu abota na mutu mususu aza diabulu quant à moi na opeso conseil wana tika e bossa na e luka bela mutu mais on s'est libéré luka o kapasi mais on s'est libéré donc c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup conseil ni nozo pesa na ndeko na biso mobile po ayeba te asala nini limbisa mwasi na ye to aboya ye na lobi ka be Darling eloko liboso na lobaki
natake mosalaki na poso boya anga benga ote apesa yo sujet wana olobelango nataka bengi yo aza na posa te ka boya mwa mwasi wana aza nde na posa ke aoluka nde solution parce que solution na ngai o nga na mona pesa yo papa limbisa kaka même si bible elobi ke to limbisa mbala tuku sambo na sambo eza ngai te eza ne bible ra mutu ezoloba papa limbisa mwasi na yo soki aboti ozuka mwana na komi na yo eza ngo pe problème te po to mona pe mwasi na mbala boti ta ki adopter mwana mutu mususu pe bavani na bango arrêter pe bozui ya batu mususu eza ngo pe ka ndenge moko eza erreur limbisa mwasi na yo arobandela suti na nzimi te soki olimbisi ye arobandela yango lisusu na nzimi te wape soki abandeli en tout cas nayebi te na nzimi te na asio pete même ma mère couper soki abandeli lobaka bongo pour langage j'aime koma yango wana tia maboko kokaba kata na wape na nzimi te wape nga meleli ombondo film yango deya na tala yango yaya bobota mwana na bokolaka ye boboti na ye après aboyebota na mutu mususu troisième mwana donc film yango deya na tala yango omoni eza yango bongo te en tout cas papa limbisa mwasi na yo omona no olinga mwasi na yo en tout cas nga nayebisi yo mpenza ko olinga mwasi na yo yango obengi opesi solo oza na mposa toli yo nga nalobi te papa olinga mwasi na yo yonga pe na kie na part na yo pe mobali so yaki likambo wana ekweli siko ngai yo mobali ok osente mwasi musu libanda oyepa na ngai mama na sente ese ngai penza na otika yo na otika te na olimbi so raposa papa mwa ata kutu na likambo wana ata kutu toboti te mais na olimbi sa po na lingaka na olimbisa te pardon zanga na sisa tika sisa pardon ozongela yanga na lobiti so na likambo wana nga na olimbisa yo po na lingaka nataka yo pesi sujet na pa Darling olinga mwasi na yo limbisa mama mwana yo ezaka bible nga na zonga nga ya bible esa nini jere esa nini Darling zela papa sikoyo te likanga papa abengaki ka nani papa te merci beaucoup to chite déjà comme tox na bito lingo bakisani na ina bakisa boye omoni nenga lobi ke soki ezalaki mobali ya sente ayeli mwana bokola na comprendre ke omoni parité bokomi nango wana siko akene biso na parité donc c'est que moi si pe azo ndaku mo misatu ache premier bureau deuxième bureau troisième bureau c'est un peu ça c'est ça non moi ça la bongo to ma okena bongo. Moi, il faut toujours soumise à Mobali parce que le Mobali, il est chef, il est maître. Maman, Mobali, Mobalité. J'ai un Mobalité. Ezali kambu ya pardon. Un jour, moi, ça boue, ce qui n'a pas de ticket na Kinshasa, mon pono. Ouais, bon, si chéri. Nga moi, c'est malamu, nga penza. Moi, c'est malamu. Te, chéri, wana kosi. Merci beaucoup. Moi, Mobali, ton appelle si j'ai azani na posa solution. Solution nga la moni papa. Olinga mwasi na yo limbisa. Merci beaucoup Jerry Kobetox to kabona déjà moi deux personnes bayayo et ça là vraiment bien ma case pour metitima zo déclarer déjà na sima caméra. Deux personnes Jerry plaira na pesi petit nanga chic mampo ya mbote et puis na pesi ma maman chérie kapinga ololo. Na PC Bambote Belé puis Freddy Chibango Agetrad Freddy Lufulabo et puis Mama Dongoma moi oyo asala makambo mwana mwasi babeti lisolo nete. Merci beaucoup Nadia moi des personnes en tout cas chérie n'habité ça na posa to swana na habité en tout cas na pesi ba grande sœur nyonso boza mikila poto mbote na pesi bino ba mbote boze belé mwana tanga na ba kombo na bino belé ezate mais na pesi bino ka ba mbote esika bozali ba oboza na France boza partout côté bozali na pesi bino ka ba mbote ngayo mwana bino leki na bino ngayo
napesi bino bambote ebele esika boza. Ok, merci beaucoup. J'espère que vous avez belé à Kolanda Darling Love la canon hein. Pour que continuer à se péter Sabine na kati ya Congo Check Check TV na profiter encore na remercier ba biso ba soutenir ka Congo Check Check TV pourquoi pas na Freddy Chibango Agetrad patron de patron na Freddy Lufulu Abu consolateur de cœur brisé na France ba mbote na place aux amis na bébé yamba mfumu na Lausanne ba mbote na yo place aux amis. Merci encore na Christophe Ikola na Ukraine bambote na place aux amis papa pourquoi pas encore na cœur sensible journaliste à Congo Check Check wazo ça la fière kuna na depuis Allemagne na ville ya Arène bambote na yo na mama Madongo mala patronne na mwasi yangani ya fioti ngoma maman mon chéri bambote na place aux amis on a pena marraine à Darling Love mukolo pena on la talopete yene makambu. Merci encore na Metitima ozaki na sima caméra waza toujours bomoni Jerry Kobetox kitoko bomoni Darling Love kitoko bomoni Nadia kitoko bo eza Metitima vraiment caméraman mo boya bogara mukolo ezali vraiment bomona ngana oleka na sima caméra Metitima vraiment aussi mbalisang po bomona Metitima to kabwana déjà Tope sabaye ko, tope sabaye vraiment na balandi tu ya Congo Check Check tozo kabwana déjà bino bato la soloka bozaka bongo bye 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 to monani check Congo Check Check TV Yasibo Mutombo Congo Check Check TV Yasibo Mutombo